Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo. Me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Chiparando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mile. Mama wongo ya mama mama. Mama la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Wumela. Mama wongo la reine Omba. La reine mama. Puissance du parent non est ma cam Afrique Zamboga nanga Europe comme Mboga nanga vraiment pena na pesi la reine Omba automatique ba maman Nzambe ya ba maman moi si ya pembe na pesi mbote sikoza vraiment Congo Zibula Meso TV du parent no la fan du peazo panzaka makambo vraiment pena na pesi maestro de Bundes du parent no la fan du peazo takeka ba faire vraiment pena na FC ba soki kenye loko nini soki nani loko nini jipara nonde tata na bino vraiment pena soki karini nani jipara nonde tata na bino mo boyebi vraiment pena botosa na tata na bino bibotika bifinga finga jipara ndo yemo aye ko contrôler makambo vraiment pena na pesi la reine Omba automatique ba maman vrai chéri tata na bino azo salaka boulot na pesi pena maestro de Bundes na pesi Emeka Kasaka makambo ezawa na yabisa bino na yambele bino pasteur vraiment peneze mission mututu ji parando la fin du pays ya mbaka mututu lelo na yambele bino bina pasteur Tamba vraiment tokoyeba est-ce que vrai pasteur vrai prophète boyebeka na mission ji parando mbote pasteur Tamba. Oui, ji parando mbote boni ba santé pasteur. Oui, par la grâce de Dieu, la paix sur makasi, te rendre grâce parce que tu as un souffle, tu as makasi est belé. Baza makasi neti biso boete mais yango to komisi Nzambe. Vraiment pena lelo mama tina mwasi ya ambo abina tuna yo vraiment pena mama tina ya papa Dede Koko abina tuna yo pasteur vrai pasteur to yeba ye na formule nini. Bon, vrai pasteur, vrai prophète, vrai évangéliste, vrai docteur. Tokoye ba mwana makambo misato ya liboso eza ba enseignement na bango ya mibale eza ba pratique ba salaka tango baza koteya pe ya misato eza vie na bango Bible lobi que non tokoye ba bango ba yeba kanzete na bambuma na ye moto koteya bino boye metango na vie na ye makambo salite makambo ezo elongo bani te zali toyebi par là que azotambola malamu te aza faux prophète. Tant que la différence entre ba pasteur na ba prophète. Bon, ezaba lotomo so tangi na Ephésiens chapitre 4 Nzambe a institué bango onyo sonatangi docteur, pasteur, évangéliste, prophète. Différence eza que baza basena na bango nyonso. Mais surtout koti pena na muzindo na message na bango na lolenge na ngo ya bango ya kozana fonction na bango eza moi différence na par exemple tango prophète a oteya ateya ndenge moko te na pasteur azoteya pasteur azaneti berger bampate bazali aope bango nourriture ngona muto oteya na pasteur par exemple to partager sur la croissance de l'église to partager sur la foi en Dieu asukineka awana mais tant que prophète a oteya azana ba manette mibale azoteya na parole de connaissance azoteya na parole de prophétie de yazo pesa batunzela tango azolo bomona ki na kangama ki na vina ngai fona kenzelo donc na mateya na bango na loyengi na bango ya kosa na lotomo na bango la différence amike zali. Est-ce que vraiment pena toke pena koto pasteur maman Chantal Wilo vrai chéri ya papa Adrien Senga abina tunayo elo ni pene sala ke lelo pasteur comme pasteur poto ko mona ba yembi na nkolo
bakoma embika mandambo akomi pasteur. Et là on est aussi ngaki bango tu bakoma ba pasteur. Est-ce que ezaka fonzamba benga yo toyo moko kaka omoni pena ke tema kamna yo komo kinde liboso na komaka pasteur? Non non. Ministère eza vocation, eza appel. Ata bao batanga ngana za professeur na université théologique, tout temps qui sera pasteur, mais au préalable tu veux ça ba étudiant na biso que il faut aux un appel en Zambie. Appel en Zambie et puis tu es te former. Tu peux venir être formé. Tout temps ici ba études théologiques, mais ceux qui ont un appel te au vandi. Mais kangaka keloko moko tote moto tangi wana abio tu nangai yebisaye que ministère donc cause la prophète cause la pasteur ils a un appel ils a vocation oye outi pa nzambe ifo nzamba benga yo okomi kotisa yo moko te, il n'y a pas de désordre, il y a de l'ordre. Tango tangi na Jérémie bible lobi que non nzamba benga e bandali bumu ya mama na ye. Donc le ministère to kanga na mokuse eza vocation, eza appel. Nazo zelo ko tsanga na adoration, est-ce que na nazo adorer à solo, est-ce que boye vraiment pena pasteur to ko tawana tozuta la pena mama Bijou Kombo vrai chéri na kati ya Bundes, maman Sylvie Malonga, moi c'est ya papa François Tungadio, papa na Bénédicte, papa na nani na Francis, papa na Jemima, papa na Rishi. Vraiment pena tozaka ka waji parando la fin du pays. Mwana na bino mwana ya mboka azo panzaka nde makambo ato yoyaki nde makambo toye pena koto totali pena mama Chantal Willow vrai chéri na ya papa Adrien Senge tozaka na kati ya makambo vraiment pena tokesu koto pasteur lelo tozomona kaka l'église ezoyembaka toyebaka te vraie adoration pena po muta kota na kati ya bonzambe ezalaka ndenge nini? OK, merci na sepeli penda pour poser une question sur la vraie adoration. Du parent no kangelo moko adoration batu nyonso bazoya kaka changa adoration on a ke ko adorer azane mo sa numba me akina ko adorer eza en sens te yango moni moi sur mo Samaria tanga eli boso a Jésus abingana ke ko adorer yeso pekisi habiter ozo benga adoration eza adoration te ozo benga et déranger te ah OK ozo benga adoration eza adoration te Bible à la Bible on a autant on a Jean on a repéré ça référence biblique Jean chapitre 4 verset 21 à 24 abimisango clairement alors adoration to ko adorer le Père en esprit et en vérité adoration ça rajoute que y a une ngomba boité la vraie adoration est la expression il y a dévouement moto ami pesi et pas nzambe d'abord yango wana kanga bien du parent de zana nous koyemba te pour mutunso ayiko sambela bwenza mabo abengani eza na Bible so na na repérer ce passage oyepena na te yonani kwa adorer. Donc la vraie adoration est d'abord motoye moko eza na identité. Bible lobi na Psaume 150 verset 6 tout ce qui respire loue l'Éternel mais tout le monde ne peut pas adorer moto nyonso ko adorer te eza na catégorie ya bato nzambe akondima adoration na bango pe mususu o nzambe akondima te. Kotala lelo tango zoyoka banzembo lokola o pasteur Moïse Mbi ya utoyembela biso ye oyo bolingo nanga ye oyo est-ce que eza vrai pena vraie chanson ya kokumisa nkolo to eza kaka nzembo kaka? Ah, merci pour la question tuninga wana tango tuninga question ya pasteur Moïse ya ndeko Moïse ozo faire allusion ngana kikuta en général na bato nyonso bayembaka poko epo tuna ngai pasteur est-ce que musicien chrétien so yembaka nzembo est-ce que c'est adoration? Alors tango yo poser une question précise net na nzembo Moïse tangi wana en tout cas ngai na kati na ngana sepeli na nzembo wana te pour la simple na yebi keza mélodie kitoko tango zo kango zo beta mabalamu na nini mais biso tala un message qu'est-ce message na kati wana message ya malongeza message ko za nango parce que nomoni bato ba sepeli na ngwe belé mais ils ont la place où tous ces pères n'ont pas place oyoyo
babi sœur akezwa yanki moko libanda yankango azalaki na baproblème azalaki na bafaiblesse ntango aye na kati ecclesia ayobi na pasteur asala nini asambela mpona bafaiblesse elongwa mais biso toteyaka bongo te tokola bongo te ju parando ngai nayebi ke pa nakola bato bateyanga parole de Dieu ça fait plus de 20 ans 25 30 ans bapapa na biso bapapa Verno bapapa Kelani bateya biso que sœur en Christ okoya na mobali oyo aza frère en Christ tokomi bapasteur lelo nzambe a confirmé mais enfin lotomo na biso ntango nazoteya sœur ayeli ngai frère soki oyeli ngai ndeko oyo asambelaka te nakondima libala na te tokosala libala na te parce que Bible elobi quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière moto asambelaka sœur en Christ oza lumière boyo kopi nini na oyo asambelaka te sikoyo toza na risque tomona basere koyela biso bato changa akozwa kuluna na ye akozwa moto abi pasteur sambela mpo na ye mpo nga na sepeli na ye nalela ye fort parce que bakoyoka nzembo ndeko Moïse ayembi batali baimage abia biso mpe tokosalaka bongo et pourtant elongo bani te ye Moïse mbiye akoki kobongola moto te ngai oyo nakobongola moto te moto abongolaka moto eza molimo santo donc tokozwa bamisusu bakoya garanti ya kobongama eza te sere bakondima ye lelo mais soki frère azwi ye alakisi vraie image na ye frère akoya neti meme toza na bandeko bafrère ebele bakoma kosambela mpo alandaka sere na ndenge akuzu alandi sere mais mosusu mpe balanda sere babongama te alors ozolisi kozwa moto oyo asali aventure abongolani motema te ntango akozwa sere akelakisa ye bafilme na kati ya ndako donc je suis en train de dire ceci nzembo wana tosepeli nango te à cause ya message oyo eza véhiculé nakoloba kutu ke nono tokotisi virus na kati ya église parce que komi sikoyo basere bazwi yango bakoya na bayanke mpo bayoki nzembo wana or elongo bani te sere aya na moto ya lolenge wana kope toza nango eza kaka keton moto aye na moto tosambeli mpo na ye soki abongami soki abongami te tobi gloire à Dieu donc tosepeli na ngai nasepeli na message wana te oyo eza véhicule na nzembo wana e nakoki koaffirme que pasteur Moïse akosi biso non kokosa je ne sais pas il faut que nous retourne na ye soki ozwi baelema ngai napesi yo ntango toza kozala na élément ya réponse nalobi simplement que ngai nasepeli na yango te à cause ya message le message qui est véhiculé na kati ya nzembo wana ezokumisa nzambe te voilà vraiment pena vrai chéri Chimba moi aussi ya papa Moïse ozoyoka makambo pasteur Tamba si oloba alobi ke message wana yango te vraiment pena eza ngai te ji parano mutu nazoloba eza nde pasteur Tamba alobi ke message wana yango te mama Tina mwasi ya Dede Koko mwana ya Ambo binomo azopesela makambo toye pena koto mama Chantal Wilo vrai chéri mwasi ya papa Adrien Senge mwana ya Ambo bolandaka makambo la reine omba automatique ba mama nzambe ba mama Congo Zibula Meso TV toza penaka na kati ya mamba pasteur Tamba toye lisusu koto totali bino ba pasteur lelo komi pasteur lelo aye ya tocheka ba prophète aye te ji parando mwasi wana vraiment za mwasi na yo te après si malobi ba moni papa prophète wana na mama wana oui, merci pour la question Tuninga. C'est vrai que makambo ya lolenga nezo sala manakati ya na église nzambe. Je pense que longo banité eza malamu te. Bible dit que non, c'est qu'un homme sème, il va le moissonner. Pasteur aye po asunga libota na nzambe et poussa na peme na nzambe. Pasteur aye po asunga libota na nzambe et banga nzambe. Pasteur aye pona a préparé bana nzambe na bozongi ya Yesu Masia. Soki ye moko pesusu a komi partie prenante na bosoto o esengela ki ye ateya tokoyi ko encourager yango te mais déjà na tango ya Yesu Masia alobi ki il y a des loups o ba koti na kati ya bergerie. Eza na mateya moko biso oteyaka du parando. Ça fait 2-3 ans nzambe apesa biso mateya wana. Mateya yango ezalaki tema yango ezalaki de l'épervier, du faucon et de l'aigle. Qui est le vrai serviteur? Qui est le vrai prophète? Tout le monde qui était dans un enseignement, et pervers à moto, tout le monde a déjà qui a l'icro. À terre, on a mal au bas, mais on a 10. Maintenant, on a bien. Na matin, on a tout détecté déjà. À Barane, on a beaucoup. Tout le monde est passionné, nous sommes dans les réseaux sociaux.
azo coucher kutu na bandimi na kati ya mai. Déjà ça est pervers, ça faux prophète. Bino pe ba sœur, comment passer la koyeb ça que il faut toucher azo toucher onction, azo si mano ba partie intime, oza kopi komitika. Ba topé baza bien enseigné te baza pe cause. Po mutalo lenge wana, ce que oso yoki bongo. O comprendre déjà kazane faux prophète. Moko mona batona baza pe na bandimi na ba église na bango. Tozui ba faucon, na ba ki épervier faucon na aigle. Faucon za mutasala makambo neti aigle. Aigle n'est un vrai serviteur, n'est un vrai prophète. Azo sa neti aigle, mako comment neti aigle te. Mazo sala neti, ye on a baza les plus dangereux. Tout ça me na bango. Ba jena ka pena biso mais soko tali malamu azane lou à côté na katia ndako. Donc il y a question na pezalaki na tango ya Jésus. Batuna ka question na bibotika bakola na tango suka tokokanga na mabe to lié bango to zikisi bango pe totika oya mana. On pense que le autre comme pona nani vrai nani faux et que allez me passer tango to comme mutazane vrai tote mutaza po ezali question de faire les sumu ndaza faux. Il peut arriver que mutu pas koi. Je n'encourage pas que ba koi mais pasteur musu pas cause à l'erreur. Ngana ko pi exemple moko na ministère na ngai. Un jour na ambisseur moko azaki na promo ko bota aya etala ngai atandaka pe na TV tango to kena yoki na pesi ndenge ni to kozwa solution pour to zaki nango azaki na promo stérilité mais sœur yé moko proposer ngai abi pasteur mbongo na yai nango pour mélanger ba yefsenga ki pona muta boya po moto a bota soki na stérile prophète a couché na ngai ayelinga mbongo na ki ne couché na ye ayi o mbongo a carburant o mbongo a chambre hôtel yozwa o ya yo kotikala mais il faut coucher nanga pour ba yefsenga soko coucher na ngai na robota ye muka ye soko zaki pasteur mo za makasité o sani o koiti ozolanda so yaki pega ba tentation mais ça tentation mobima seul mususu na kati ya musala na biso to sala akainga na ba partie intime abina mona gi mino na mona gi mino enzela mino na TV na sepela yeke so na kutai na yo na lugelo ka problème ozo comprendre le makambo ya bongo ya ka ikoki pe ko ye okoi mais ce ko koi o sengele o vanda te mais za na bato vina bango za yango wana azoka basi ya bato amesana nango masumu asala tikaka te e koma nango rythme na ye yekuta koma ko planifier ngo za na bato babeta ba bale na ye akoyiba sero so ika sera zo brune église ye fa récupérer wana eza malamu te kangaka eza ba lou o ba koti na kati ya ndako nzambe. Vraiment pena est-ce que état que musala nzambe pasteur to pe prophète akoki kozala na 2 femmes 3 femmes et ça le côté prophète to pasteur esengeli atambola ndenge maloba na nzambe elobi mibeko yesu atikela biso eza ke mobali moko na mwasi moko tango moni prophète aza na basi mibale misato mine aza susu pasteur azosala nzambe te aza susu na connexion na nzambe te tango tosalelaka nzambe toza baserviteur ya nzambe nzambe nde ainspiraka biso mais tango yo bebisi na ye bible elobi na Esaïe 59 verset 1 verset 2 elobi ke non loboko ya nzambe eza mokusi te mpo na kosala kasi eza masumu na biso nde ekabolaka biso na nzambe sikoyo yo na nzambe boza kokabola koteya bato nini bible elobi na psaume 24 verset 2 3 et le suivant elobi qui peut monter à la montagne de Dieu nani akomata likolo mpo na kosambela nani akokota na baparvi na ye kaka moto aza motema cœur pur na maboko o babengi ma main innocente. Vraiment pena mama bijou kumbu na kati ya bundesi mama bijou kumbu na kati ya bundesi nde makambo moninga ya la reine omba automatique ya ba mama nzambe vraiment pena nzambe ya ba mama tant tozotala pena maestro de bundesi jiparando na yo la fan du péazo takeka ba faire toye pena koto mama tina mwasi ya dede koko mwana ya ambo vraiment pena toke koto susu totali mama Chantal Wilo vrai chéri mwasi ya papa Adrien Senge mwana ya ambo vraiment pena toke su koto pasteur tozongi suka na sejoyo kotala lelo tango totala mission lokola Kester ayembela nzambe est-ce que c'est vrai to mabe bon na dimension moko aza libre toko kota na nini te aza libre koyembela nzambe mais ko adorer nzambe nzamba ndima loyembo wana nde problème
omoni image ya Caïn na Abel mundu ozoye kosala nzambe mbeka Caïn ya apesi nzambe mbeka Abel apesi nzambe mbeka mais oyo ya Caïn oyoki baboya yango donc eza na banzembo mosusu ozoyemba nzambe baboya Bible espèce pas ngai te passage na kati ya Bible pona ko louer aza libre ko louer mais est-ce que nzambe agré yango wana ndibite parce que na lobaki nikamba adoration nzambe alandelaka identité tout mon appel Kofi Kwatakora lobaki 13e apôtre ata muto otangi wana soki vie na ye aza na cœur pur na main innocente gloire à Dieu aza libre aza totalement libre à louer. Pour Bible, c'est lui qui respire. Loue l'Éternel. Donc, il y a la pelouse. Ceux qui respirent, il fait comme Tanzambe. Il y a la banzete. Ceux qui louent, il fait comme Tanzambe. Maintenant, toute une question. Est-ce que louange, to adoration, Tanzambe, c'est périnango? Là, c'est le problème. Pour Yemo Konzama Lobi, moto yo ngana kondima, aza moto aza le cœur pur. Nama boko nezanga eza innocente. So ngana Tanzambe tena ke neyeba motema confiance à pur. To zama boko innocente. Yo peut-être yeba rabango koko yeba ndoko loba. So za cœur pur na main innocente, gloire à Dieu nzama ko agréer. Mais so ke za bongo te on eza pas si pour nzamba agréer. Vraiment tant ozotala pena ke etaki musala nzambe to yokaki ndenge ji parando la fin du pays yokaki que frère Mike Kalambai moyembe na nkolo a divorcé na mwasi. Est-ce que ça normal bino basal na nzambe ko divorcé na basi? Bon, du parando eza question moko ezo senga pene mission na yango moko likama divorce wana. Eza likama grave parce que ngai tango problème ezalaka entre avant na koma na ministère na bando yoka bato na banaki komona ke soki mobali na mwasi baboyani na na opesa ka faute pas mobali mais lelo na se rendre compte pe ba femme baza pour quelque chose na kokabwana mabala il faut que tala ngo pena na kacha muzindo mais toko souhaiter vraiment divorce te surtout pour na muto za un homme de Dieu il faut que muto se dépasser à ça la tout bas de sika moko surtout pour na image tant mususu de la gili faute na été mais ba kabwani sko batu nyonso à cause ya yoza il peut ça déjà malamu te mais en règle générale divorce est dans ma B pour un serviteur de Dieu. Ça vient ma bé makasi. Nzamba teme a télé minango. Biso ko soki to boyi mwasi na église auto zanango. Na communauté zanango soki o boyi mwasi okobala susu te. Soko bali wana ministère o pesa ngo bye bye. Faut tikala na ba. Do soko tiki mwasi na yo wana vraiment va na ba. Do pas les autres permettre to za te pena to kekutu to za vraiment strict pour na ko boya des autres pour le lokomikaka. Serviteur, moi je dans mon ministère je connais un ami tout temps na théologie. À ça 16 ans. Moi si dans aki ndoki. Confirmé ndoki, yemo pandémie ndoki. Mais par rapport à parole d'habiter na souffrir na nous sommes là pour na mais moi na divorcer na ezate pour na divorcer na baby si lotongo na ngai. Donc biso za bato à rigueur à lolenge wana parce que nzambe yemo ka boyi likambo ya divorce. Alors biso to divorcer pour na nini? To divorcer pour na nini? La plupart bato ba divorcer ministère na bango pe kufa et que na raso sur libosote. Vraiment tant que tozo la pasteur tozo ya pena na ba sujet tout tant que tozo kota to mona pena ke moninga na yo mosal nkolo pasteur Moïse Mbiye lelo za pasteur ate ya bato ti lelo ye moko na no balate. Est-ce que ça vrai to mabe? Et monsieur les amis soit polémique toté. J'ai pas rendre tout. Bon on a sous eza balé. Eza venu balé qui sont tourné ngai. Pourquoi Moïse Mbi a balé mais on dirait ça non jeune non? On dirait que c'est 40 ans té. Na habité au ça non ba recherche. Soit que c'est 40 ans té non moni ma bé bon exactement. Mais est-il qu'il y a des choses et que ça malamu so qui a balé. Par exemple quand tu dois bénir ba mariage en église, ils en ont loi té mais vous appelez malamu so ko za ko bala, ils en a batu mususu ba ko ya otuna ko ba conseil. Ils ont un couple, ceux qui ont bali à quoi appréhender mieux qu'en étant célibataire. Pour exemple, en réalité, donc, je pense que sans contenir rigueur, je pense qu'il est jeune, je pense qu'il n'a pas encore 40 ans. Et bon, on a une question. Vraiment pena na yeli sous côté maman Sylvie Malonga vraiment pena abina tu na yo mama bijou kumbu nde makambu na kacha bunde si wana makambu Afrique za yo Europe za yo abina tu no question yo tozongi sous côté pasteur kutala lelo
Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo. Me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila. Mama wongo ya mama mama. Mama la reine Omba. Balo bio za mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Umela. Mama wo la reine Omba, la reine mama.